La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonsoir à tous, bonsoir bandeko nangai, bonjour, bonsoir wana boyebi et dépendaka na ero yo okolanda biso. Bandeko nanga ba audio ebimi ya makasi, ba audio ebimi ya makasi, oyo esali soni moko bokoyo kozwa idée. Ba audio ebimi pasteur Mike Kalambai azo solola na leki ya Peniel. Alors ba twaluka ba eba makamba ba Peniel koma pa pasteur Mike Kalambai ndenge nini eba na raté. Leki ya Peniel ye moko mupelisi zamba donc to ebite so pasa pour ça pasteur Mike Kalambai abala ye tozo ebate. Ba makambo ebimi ebele bandeko nanga nazo tikila bino bolanda ba audio wana bino moko. Epesinga somo na sebisa bidio na yoki somo nzoto malili koyoka ba audio ya leki azo solola na mo ex mobala yaya siko oluko trahir yaya na yo. Pourquoi oluko trahir yaya na yo? Po yondo za na posa mobali yango koma ya yo tondenge ni bande ko makambo bimi ebele. Alors sans plus tarder na otike la binoto landa vraiment ba audio wana na boke binyoso. Yambo to landa na pesi mbote na bande ko bo soutenaka Irsil Botelwa TV mbote na bande ko bolandaka biso en tout cas boze ebele o bolingaka biso o pe biso to lingaka. Donc, esika noso bozali to pesi mido ba mbote linda bukulu ya balinda mbote na yo esiko zali mama na biso princesse Alegria mama Yvonne mbote na yo esiko zali Orange Africel mbote na yo Madeleine Akeita ba mbote na yo esiko zali bato to tangi kombo na ba oto tangi kombo te en tout cas nzamba lola a batela bino wana to na zolo ba bwe na zotala papa na biso putu mashallah bana gare centrale ba lobi gare centrale tombe Wembek c'est Paris totolo ba Wembek c'est Paris tozo na papa putu mashalaba en tout cas bambote na bino nyonso esika bozali bandeko nanga sans plus tarder nazotie la bino to landa ba audio oya pasi na soni to landa yango vraiment na bokebi nyonso soki ezambala no ya liboso continue Irsil Botelwa TV 42 to lobana système a bien abonnez-vous commentez likez partagez nzambalola ako pambola bino yonde ko s'abonner ko bossa na te cliquer cloche de notification en tout cas cloche de notification pour que mbala sima tangu to ko tia ba analyse na biso okoyamba yango esika nyonso okozala yango to lobaka toujours. Cliquez sur la cloche de notification. Partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez vraiment partout. Tolanda pasteur Mike Kalambai na leki ya Peniel conversation na bango. Après ngana bino tokozonga sima. Tilanga j'aime bien et aux amalam tolanda. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Rappelle-moi encore ce jour-là, ça s'était passé comment? Vous êtes dans la réunion. Je crois que vous avez déjà Shaddai. Ouais. Pour elle, vous avez déjà Shaddai. Ok. Vous avez déjà Shaddai. Et j'ai venu ici à la maison avec les États-Unis. Avec les États-Unis, avec Nanda. Vous avez un problème pour Nanda. Joina Joyce, qui sont nini. Beniana qui disent, Swana qui sont nini. Je me rappelle. Mais est-ce que moi j'étais aux États-Unis?
Non, pas encore. Et quand vous vous êtes séparés, est-ce que Mike était là pour les séparer de ses parents? Non. N'est-ce pas le même Mike qui a envoyé Péniel dans sa famille? Ce n'était pas moi, Anna. Elle avait dit que non, Mike, il ne voulait pas que moi je reste ici. Il voulait que je parte chez maman, chez tonton Roger. Non, non. Ça, c'était Péniel qui m'a demandé qu'il ne donnait pas tonton Roger. Parce qu'il y a beaucoup de fans dans la maman. Péniel me l'a dit. Wow. Je t'ai dit vrai, Anna. Mais ça me tombe. Et donc, comme vous savez, et se pensera en même temps que tu te rappelles quand même de ça, que je suis venu, on a fait une réunion. Mais papa Christophe est passé à la télévision, il a tout nié. Que Mike Moutakabola, Mike est très là, moi qui me suis battu pour que papa na parent na moi na bayokana. Mais papa Christophe a tout balayé quoi. Après un peu de c'est ça le problème, Aroye Bandéni. Hein? Aroye Bandéni. Je dis ça. Oh, mais bien sûr. Bien sûr. Péniel, on a Ayebi Makam papa Christophe avec ça. Ayebi Ango. Quand je lui ai parlé de Péniel, ça clairement que Mike y a nos monités. Bitumbananga, Bitumbananga. Ça, mon papa, il y a papa Christophe. Péniel, Ayebi Ango. Bon, Anna, je vais libérer. Nous allons plus tard. Non, tu le numéro 9. Je crois que c'est le numéro 9. Tu me donnes le numéro 9, s'il te plaît. Tu peux? Yeah, I'm saying it's you now. Ça, c'est trop. Ok, envoie-moi son numéro. Merci beaucoup. Enfin, on dit hein? Obi? On dit tu as le numéro, Léo. Yeah, oh non, c'est trop. This is too much. It's too much. Moi, en fait, je m'en fous. Tu n'as pas vu la photo que je t'avais envoyée? Je vais voir ça. Ah, j'ai vu que tu as envoyé le numéro. Tu as fait photo, moi, il y a nostalgie. Ok. Je vais voir ça alors. Don't worry, Mike. Don't worry. Don't stress yourself out. You know, je comprends. I understand that you're stressed. You're mad. Ils sont bengi. Zalaka. Pourquoi tu ne m'as pas? À plus tard. Love you so much. Bye. Thank you, love you too. Bande onanga j'espère que bouti kolanda audio wana bolandi eza audio oyo ebimi na munoko ya leki ya Péniel na papa Mike Kalambai do leki ya Péniel ana na pasteur Mike Kalambai audio wana o bolandi ebimi na munoko na bango eyokani na munoko na bango do conversation ya bango mibale bazo solola à propos ya Péniel tanga bandako ke kokosaka makambo epa na bango ke pasteur Mike alobi pona koluka kobimisa pasteur Mike Kalambai mabe. Péniel aluko bimsa pasteur Mike Kalambai mabe epa na bango alobi babanga mususu o pasteur Mike Kalambai alobaka te. Ale leki na ye aye ko bima na internet ko solola na pasteur Mike Kalambai pona ko bandela lisusu makambo o eleka kala. Est-ce que leki ya Péniel azalaki obligé ya ko benga pasteur Mike Kalambai pona ko tonga ya na ye? Na mama oto ya koloba ezana batumsu ba yaka na mama o ba yaka koloba bola mpona Péniel e na batumsu ba yaka finga Péniel ezana batumsu ba yaka finga pasteur Mike Kalambai karande na ibisa kibino na séparation pasteur Mike Kalambai na Péniel batumsu bazaka pour Péniel batumsu pe bazaka pour pasteur Mike Kalambai wana ibisa bino déjà likambo ngo ekendela bongo bango nyoso biso nyoso tokoyi kozala na côté moko te ndeti ngala loba na bino nazaka pour Péniel te nazala pe pour pasteur Mike Kalambai te donc natala kana sala banalise nanga na sala ka selon likambo ndenge ezo memamela mais likambo yo e choqué biso likambo yo esali kitoko te komona leki ya Péniel ko solola na pasteur Mike Kalambai na likambo ezo concerné yaya na yo eza kitoko te wana ezo lokwa traître moko bozo ya ko luka likambo et kitoko te Péniel ke Péniel akoyo solo na pasteur Mike Kalambai te na sima ya Péniel sans que ya na yeba akosala yango te
akosala yango te. Jamais koya kosola na mobala ya na yo, mobala ya no o deja bakabwana na ya na yo, o bakabwanela pe na ndenge moko ya mabe. Na ndenge moko ke internet ekota eloba, na ndenge moko ke bato ebele baloba, na ndenge moko ke makambo ebele bima. Donc ozomona pena ke bakabwana na ndenge kitoko te, bakabwana na ndenge moko ya mabe. Bakabona vraiment na ndenge moko ya mabe. Alors penye leki ya penye la kokaki jamais koya ana. Akokaki jamais koya kobando luka makambu, koya komemela ka pasteur Mike Kalamba ba message omoni ku tout temps bosalaka bo azo rappeler voir même na tango azemi ya Shadari. O tango azalaka na zemi ya Shadari, penye la yaka États-Unis, o penye la salaka bo eza déjà kitoko te. Tandis que Penyel série mo be makambe ucho le kan internet Penyel a bandar déjà ko suspecté le kinaye na makamba pasteur Mike Kalambai wana tiela rabino ba audio boyoka ka ba audio na tiela rabino Penyel a bandaka déjà ko suspecté le kinaye atombokela ka vraiment le kiné makasi kaka makambo ya pasteur Mike Kalambai alobela kai déjà alekola la kolamuka koya yoka lisu makambo yo ya kitoko te. Et kitoko te nga alobaka mamba famille bo traiter à l'amiable siko kota likambo ngo nani abimisaka ba audio ngo ya bino ebimaka libanda eza pasi ba audio na bino bo solo le siko tolo ba nani abimisaki ba audio ye moko leki ya pasteur Mike Kalamba eleki ya Penyel Samba tolo bake o Penyel muta akangaki telefone ya monaki ba audio abimisi to pasteur Mike Kalamba nda abimisi ba audio tolo ba bongo pour te comprendre raté. Banani bayaka na ba audio na bino na internet. Boyoka na rabo bimisa ba audio bino moko to ba audio ngwe bimaka ka bolela ki bolamuki ba audio bimi. Et kitoko te. Par respect. En tout cas, ana wana ngana condamné beaucoup plus leki ya Penyel. Par respect. Akokaki jamais kobimisa ba audio par respect. Akokaki kobimisa ba audio ya na ete ya mobala ya na ete na ndenge ba sololaka. Akokaki koyela biso ba audio na te na respect nyonso. Na signe ya respect. Chose que basolola kina mobala ya na ye basololi na ex mobala ya na ye basololi na Mike Kalamba ye basolola ki ifala melango ka bango mibale basololi eleki na bango mibale. Est-ce que c'est important ana bibisela biso ba audio? Est-ce que c'est important ba audio na ebima internet mobimbe monango likamba Penyel na pasteur Mike Kalamba to ebarate ce que ezalaka nini? Toujours ba audio bimaka ata bastrola ki na kuku ndenge nini ata likambo basdo Penyel na pasteur Mike Kalamba eloko ezanga ke ya na internet ezaka ba video eloko ka bouva na pena boye pour sextape bimi ba video bimi yango kande peut-être so sanga na internet yango kande tozo mona te na internet mais nyonso esi to moni ba video si to moni e ba audio esi to yoki de loko ezo manke biso o to anango te o no to moni te peut-être ezaka ba video na bango kande no to moni te eza kitoko te boza na ba problème mo na famille ngana na yoka papa Penyel awa na yoka papa Penyel koloba na tshela bino to tshela bino ba audio o papa Penyel abande koloba na yoka papa Penyel koloba concernant ka makamba on na yoka pasi tant que papa esika Penyel na pasteur Mike Kalamba balingana ka papa bango azalaka te papa Penyel azalaka te esika bango mibale bakenda kolinganela ba parents bazala te. Mais ça likambo moko e affecta papa ya Penyel makasi po aza pasteur abalisa ki mwana e simba ki eza likambo moko e affecta ki e makasi e sala ki e bien te e sala ki e soni ata bato balobaka lelo likambo ngo yebana te mutakoya lobi e afota Penyel mutakoya lobi e afota pasteur Mike Kalamba yango moninga na loba na bino toujours bango mibale car nde bayebaka suite ya likambo bango basala séparation bango mibale bayebaka cause pardon bango mibale nde bayebi cause ya likambo o bango basalelaka séparation yango bomona loba na bino bongo poko talanga déjà na sala ba analyse natali non likambo ezalaka boye te
likamba penyel na pasteur Mike Kalamba et aussi la mkolonini na internet eza kaka lelo likambo lobi likambo lelo likambo lobi likambo ngo ekosila ka mkolonini tovandi pena boy toyoki pena a internet nie atal ngalo bakal a même lelo pasteur Mike Kalamba ya bali likambo na internet elongwa te atal lelo boyoki penye la bali pasteur Mike Kalamba ya bali tant que bazaki ka mwesta mobali bango mibale tant que makambo na bango eyaki na internet déjà eyaki na internet déjà elobamaki na internet ya bango mibale ekosila lelo te ekosila te ekosila te to bandozala ko lalio la muko yoki likambo lalio la muko yoki likambo lalio la muko yoki likambo to bandozala ka bongo e osila te za kitoko te eza kitoko te vraiment eza kitoko te bomeka mpe kobombaka ba audio na bino bomeka mpe kobombaka ba audio na bino bwana ba audio obo yango ekoma nini yango na ba congolais ata likambo bokoki kotraite yango na famille mais il faut bobimisa yango kaka public emona ata likambo bokoki kotraite yango bino na bino botraite yango mais il faut kaka bobimisa il faut kaka bobimisa kitoko te kotala ana za mukolo ana za mwa mukete dernièrement anga na totela bino ba audio awa o ana azo solola na o apenyela azolo bandenge ana bundisa kiye penyela azolo bandenge na totela bino ba audio wana nyoso awa na totela bino ba audio wana nyoso awa do soko landi penyel na ana ezali kamba jalousie so peno koti pena koti si pena nini peno landi pense o landi ba audio wana bien o landi loko eleka entre penyel na ana ezali kamba jalousie to ebite leki ya pasteur Mike Kalamba posa na ye ozaka na posa oyo poko ba leki ya penyel pardon to ebite leki ya penyel ozaka na posa yo poko ba mosa pasteur Mike to ndenge nini to yeba te franchement to yeba te eya kitoko te to na posa to mettre fin na likambo to lobaka ko mettre fin na likamba penyel esenga ka moko mi balabala pasteur Mike Kalamba ya bali to penyel la bali nde to mettre fin na likambo non makamna bina famille bosi sango na famille pasteur Mike Kalamba ya zape mutu mukete bokoyo ko sola bosoli na appel c'est normal bosola oza petite tiara moi si na ye na kolba bo ba semeki belle sœur, c'est normal bosolo là. Ale bosoli na muninga yo oye obimisi ba audio, c'est regrettable. Eza mawa. Eza pasi, eza mawa. En tout cas, tous à la focus sur concert, il y a pasteur Mike Kalamba ezobeta bientôt. Pasteur Mike Kalamba ezobeta concert na bientôt. Alors, tous à la vraiment focus. Tous se focaliser sur concert, il y a pasteur Mike Kalamba. Tous se focaliser sur Yango. Tous se focaliser dans la fertilité. Mon pour na luko quoi sa concert et qui to côté. Alors, tous se focaliser beaucoup plus na concert, il y a pasteur Mike Kalamba ou ezobeta ma bientôt. Ndeko nanga oh non sombi billet ceux qui n'ont sombi bien en tout cas welisa kosomba billet ya concert ya pasteur Mike Kalamba tokende ko louer nzambe elongo balobi le 26 nde makambo concert ya pasteur Mike Kalamba eza bientôt là en tout cas tous à la wana tous se soutenir quand de balobaka soutenons nous vivons tant yo se soutenir ozo soutenir muninga yebake nzambe pa kopambola wana kuteza likamba ko soutenir pasteur Mike Kalamba iteme eza concert pour na peuple dédié kokende kuna ozo ke concert ezate ke pour na ba aventure mais eza concert oyo okei pe ko gagner un plus tant yo okei otomboli nzambe na louange otomboli nzambe na adoration en tout cas
eoza malamu mingi omona nzambe pe akofongola maninisa ya lola pona yo eza kaka teke tozokende kaka koyemba ya pamba tozokende koyemba kaka ya pamba te tozokende kaka boye tomonaki concert ya Moïse Mbi elekaki bato badeklaraki en tout cas eza kaka teke boke kaka koyemba soki boke kaka nini non eza journée ya louange na adoration concert eza le 27e mois 2024 donc le 27 déjà le premier concert na biso eza le 27 na stade de martyrs alors bande konanga to profiter yo ono sombi billet somba billet pour na concert nzamba lola ako pambola yo. Famille à Peniel, en tout cas papa Benda Peniel Matoyi, Benda pe ndeko na biso ana Matoyi, batika kokomela pasteur Mike Kalambai, pour que babi misaka ba audio na internet eza vraiment kitoko mingite. Merci beaucoup ngana bino tokutani à la prochaine occasion karandena lobaka. Ce que zamba no liboso kotina Irsil Botelo TV, alors ndeko nanga telanga j'aime bien donc telanga commentaire bien, telanga j'aime bien, abonnez-vous, commentez, likez, partagez partout, partagez na Facebook, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp et pourquoi potine de la bande de lien na Messenger nzamba lola ako pambola yo. Tango s'abonner, cliquez cloche à notification pour que prochainement tango totaba analyse na biso oyamba yango esika nyonso okozala. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Bisous. Bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.